batutu crack bo panzani boye to boye mama li telemba yaka to kata ballon disque d'or les deux mecs à la minité non artiste obino beaucoup misaka a côté charge et harmonité faire gola à Paris ya Kimimbanga te Dubaï bon ça va bien to déstabiliser harmonie ba mo bengango hémorroïde tala batu et puis bana basi na limite ke bana basi wana babala te mais quand bino boko bomba maka ozo kanyi TV no photo o tiango lokola miniature kuno za koloba botala ndenge bandeko bafandi baza ko beta lisolo ndenge ni bako déstabiliser harmonie Tantine Charlène tu es là makasi ya tongo quel album nga ni ceux qui gymnastique ceux qui n'a la quel ma beko ça la sexy Misa soka album ane bimi to basi ba live ya déstabilisation chaque jour na ko déstabiliser quand na ekina à quel point au sommet je sais que tu déconnes tu n'es même pas idée mais je regarde lui se mettre là à quel point au sommet il fait regola ba to beta fitting na Nestlé awa batu balobela ngo bazatia ba tshela ngo ba mise au point ba sela ngo ba analyse te mais soka simba kité on mona ba analyse ninga ko bima yango tolo ba tena l'harmonie ezo pesa batu ko banga ezo botaka Koffi Olomide mutu abimisa fali na maternité siko botaka kaye pona nini soki papa ngo azalaka mabe matangaka bolamu ya mwana na ye dans les bancs. Ça fait très mal. Pourquoi? Parce que bato bakomi ko monter cabale pour na ko déstabiliser harmonie. C'est pour cela quand on dit que l'harmonie fait peur aux gens, les gens croient que nous sommes en train de dire des bobards, nous sommes en train de parler de n'importe quoi. Ndoto est comme réalité. Zavanteme, porte d'entrée à Fombuta. Voyage me makinga, mosika na Genève, mama. Mokolo yango, vule bandaki konoka, po ebenisa bobutani yanga na yo. Danilo Sambo. Nakiti na aéroport à Cointrain. Nazeli, téléphone Leli, bambouteillage lekio, abanzo Jean-Claude Salambango, ngana komi kolemba. Natalina Yabanza, ma ministre. Na pakimiso na ngambo, na moni ye, fololo ekongenga, ezanga lipasa. Motema ya moto motema na ngai etonda kisai oyo oza fololo na kati ya osea naloni yo lelo na motema na ngai monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température. Vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, avec votre humble serviteur Héritier Ibula Mouya Kanabango Nyoso. Après Joe Poster et Zalakande Mbuta Mwini Bakoko Yalunda, après mon vieux Voski depuis les États-Unis, aux yeux Blaise le Padre depuis les États-Unis, donc Balobi Jackson Mayele. Merci beaucoup à Jonathan Kwenda depuis Atlanta. Merci beaucoup à acteur Rigen sans peur, l'homme vrai. Vous suivez partout vos solos la musique avec votre humble serviteur Héritier Ibula Yeyo Aye. Merci beaucoup na
mon vieux Adrisha motomètre bebazi beba moninga kakato mandala yazalaka na mbongo na ye azalaka pe na makofi na ye Adrisha motomètre bebazi beba Tchafouin au monde, pourquoi pas 3L Magique Lotis Longi Lufuantenda, ya Rosien la Taylor, merci beaucoup à Bruno Lubi Kambonga propre, Sandra Wangata, Maman Petit Brown Junior et Broly Dizama. Je dis encore merci beaucoup à Mave Chungu Moutete la solo Maman Hardy, pourquoi pas à Julia Florida, Maman Agency. Ça fait très mal, hein? Ça fait vraiment très mal, Maman Fanta Fofana. Coach Emmanuel Kalonji, merci beaucoup à les motivateurs, Toussaint Bumba Lissoyi, merci beaucoup à Naomi la japonaise, merci beaucoup à Bibi Cheou Moumoutema Cédric Makela. Ça fait très mal. Ça fait très mal, pourquoi? Parce que Batouaromi ko monter cabale pour nous déstabiliser harmonie. C'est pour cela quand on dit que l'harmonie fait peur aux gens, les gens croient que nous sommes en train de dire des bobards, nous sommes en train de parler de n'importe quoi. Les gens sont là pour nous insulter. Mais or, Batouba Robo Sanake, Bissotoza va mourir toujours et qu'il tire. On vient avec notre torche pour torcher là où il y a l'obscurité. Nous venons avec notre torche. Donc, il y a une torche pour nous torcher place aux obscurités. Si je dis ça fait très mal, pourquoi? Koyoka ba voice o bandeko ba bimisi ndeko mwasi wana batu bayebi ekaka na bakombo mais ngai héritier ibula na koloba azwaka ba risque o biso be héritier ibula tozwaka. Tu sors devant la caméra, tu es en train de parler si so sengina lobela na wera na koloba, so sengina loba na Kofi Olomide na koloba, so sengina loba na Fally Ipupa na koloba, so sengina loba na Ferregola, tu es héritier watana be na koloba. Mais quand bino boko bomba maka ozo kanyi TV no photo o tiango lokola miniature kuno za koloba botala ndenge bandeko bafandi baza ko beta lisolo ndenge ni bako déstabiliser harmonie. Je ne sais pas ce qui oh wana mususu aza Grande-Bretagne wana mususu aza America toyebite yanga na lo bana batuke défi wana est-ce que bako sala père na harmonie parce que père na bino moko artiste o bino boku misaka a koki charge ya harmonie te faire gola aye Paris ya kimimbanga te Dubai. Paris wana to France wana za pays na bisote. Ezaka mboka bapaya. Mais soyo ki mara fait rigola ponani. Siko la fille là kaka ye mutu azwa a filma Range Rover ya fait rigola 2020. Alobi keno baso me on a sendo. On a posé la question, est-ce que na sendo basala ka mituka? Obino bolandaka mutuka lelo bongani lituka. Tant bozako nyorama, bozako nguluma, bokomi kolela bomo luka bat bakote la bino. Tant boko luka bat bakote la bino boko kokate mboka bana na bana. Toko bundati na suka. Batu bosa bino toko déstabiliser harmonie ba mo bengango hémorroïde. Tala batu. Et puis bana basi. Na limite ke bana basi wana baba babala te. Baza ba fille o mitou. Et quand tu as déjà un PC, parce que quand la fille là, a fini maman a fait rigoler non ma bé générique mobimba yé. Kaka la même fille, la fille, alors Luka a déstabilisé, alors bah qui c'est la harmonie et bima. Gaon alors bah na fait rigoler nini. Au moins bitumba fait rigoler, depuis tu as titre ya harmonie. Bango ba comment ko taquer fait rigoler. Bango ba comment ko taquer fait rigoler. Un timba la merveille. Baroma ko taquer Ferregola. Au moni lelo, total la mama musique, total na ba page. Total na ba page. Ferregola ba to beta fitting na Nestlé awa. Bat balobela ngo bazatia, ba tshela ngo ba mise au point, ba sela ngo ba analyse te. Mais soka simba kité. Onwa mona ba analyse linga ko bima. Yango tolo ba teno l'harmonie. Ezo pesa batu ko banga, ezo pesa batu ki pelete se na ndenga mukete.
boyoka na message oyo ya page oyo kitoko o batindeli biso toka message oyo et ozala bien. Musique Harmonie, l'album la plus entendue, la plus critiquée avant sa sortie, l'album qui bouleverse la presse congolaise, un album le plus combattu avant sa sortie. C'est simplement du lourd. Même dans un guerre, celui ou celle qui a une bombe nucléaire est toujours combattu. De père qui lance sa bombe qui risque de l'air anéantir. Qu'il pleut ou qu'il neige, et place on a c'est pas non qu'il pleut ou il neige, la bombe sera déclenchée. Cette semaine avec Harmonie, Ferregola, Mister Lova Lova. Tant que tu as le barabat, le logo là, bah black. L'harmonie fait peur aux gens. Nous voulons toujours critiquer l'harmonie. Bah ben bah ça la cabale. Bah on me dit bah Tantine Charlène on te comprendre l'été. Trésor Congolais sera pe Sabino ba voice. Sera tonga. Ngana e baraté. Bah tout nyonso o ba sala ka mabe ba si sangoka ba ko pe sangoka pa fi wana. Que mutumo sera zena ba relation na Charlie Prince tona Trésor Congolais ba bebani. Aya ko pesa ba audio ra pa na bino. Sera ba audio ngo so ibozana ngo. Pourquoi botonga? Bozela harmonie pona nini? Or, de préférence, bobanda ko attaquer harmonie ndenge bobanda déjà ko attaquer ngo delibumu avant harmonie bima. On se comprend. Ndenge bébé Daniel Ayabo et Daniel Ibula batebele ba otala babi oh héritier Ibula rosuka ndeni. Mais nzamba lola ebi ndenga mema makamuna ye héritier Ibula zalaka na batu na ye. Pourquoi parce que na royaume nangai prince Mora Badisami. Et ça dit tant qu'on est l'ennemi Shadrach Mukendi Mokonza Leli Albert héritier Ibula pesanga tandoi. Pourquoi pas le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Ah, Mokonza Mboka, le tout puissant champion Wadol. Toko solate. Tellement batu ba ko critiquer harmonie depuis comme harmonie banda. Et comme ko pesa batu ki pelekese. Sotan ba yoti featuring ya Nestlé na Ferregola babi ah na artiste na bango. Na ye moko babi ete tozonga sima. Yanga na olobake Toboy Moutassa la pause musicale Dodo Kolo. Dodo Kolo. Toboy Batubasa la pause musicale. Biso tout n'attaque. Le bara pasteur John. Biso tout ba numéro 9. Au monde nenge Bayern Munich saluati bi contre Paris. Nenge lobby. Tout le monde a dit Liverpool. Aluka bi contre Real. Aluka 2 bi. Y'a tobi Moutassa la pause musicale azate biso tout na tête konsumu tukasinwa nina mutu na muta bunda na ndenge na ye acha bi biso to sepela biso ba mourir ya bonne musique kaka la fille là aye o Koffi Olomide qui ko répondre aux 20 ans Koffi Olomide sala binonine Botaka Koffi Olomide pour Koffi Olomide mutabimisa fali na maternité. Soko botaka ka epona nini? Soki papa ngazala ka mabe, matanga ka bolamu ya mwana na ye dans les bancs. Atanga ka bolamu ya mwana dans les bancs. Botika ko nyokola ba fanatique ya fali ya nani? Ya Koffi Olomide ba suisara mitema. Parce que vieux âge, malgré âge, mais Koffi Olomide a toujours musique, il est toujours en temps. Boti kanabino, parce que faire école à mesane na milelo, à mesane na boniokoli. Faire école à le roi Joseph. Au mon histoire à Bible à Joseph, ils ont le roi ba faire école. Ata bazo tchaba koka jambe, bazo tchaba barrière, mais faire école à koya kaka. Ba tchaba bouclier, faire école à zoko panza, zoko kende. Pourquoi? Parce que ça Joseph. Na histoire la Bible te comparer faire école na ba Mephibosheth. Parce que ça muto azana ba tak ba te bele ba ko bundisa e.
bakotika faire rigolo ezala ba mikolo ezala bana mike ezala ba jeune génération na ye na ba génération C babundisa faire rigolo mais siko tokoloba nini totika kama makambo ezala boye yana loba botika konyokola motema Koffi Olomide botika ko Suisse bafana Koffi Olomide motema sur le maintenant makambo wana déjà ba tranché yango ici là Koffi Olomide au sala 20 ans par rapport à quoi abominani a sécresté nani boni ki mutema mabebo bola musara ba dossier oyo oh ba mindele ba koma kolanda YouTube bana ba interprète balanda ya mabete eza mabete mais bino bo sala pona ko accuser ndeko na yo yantolo baka ennemi ya congolais zaka congolais yemoko lelo ba congolais belé ba bebisa ba marché na ba voix même na matonge kuna na Belgique toka ba masolo ba ndingari ba nigérien ba banani ba centrafricain ba zo espace na matonge na ok espace na matonge et espace normalement ya ba kinois ya ba congolais mais lelo tellement ennemi ya congolais zalaka yemoko congolais bo bandi soko se déstabiliser. Mais tu as acquis. Si tu acquises Koffi Olomide, en retour pour que tu gagnes quoi? Qu'est-ce que Koffi Olomide a fait du mal? Ezaka yemorote? Ezaka yemorote? En tout cas, tu as rappelé si tu as rappelé si tu as rappelé Ezaka kitoko te. Kosala kabande ko na bino mabe via azana mabe na ye azape na bolamu na ye parce que tant ba tebele ba critiquer Koffi Olomide azana mabe na ye azape na bolamu na ye. A tchape bane belé, bah pour battre liboso, malgré. Maintenant que la fille là a fini devant sa caméra. Et puis yo artiste, ozo ko tolérer ba bêtise à bongo. Tellement balobela kayo, petit sa bango. Bozo betara 12. Après bo ba biso to ba 12 te. Bo betara 12, bo ko bomaka na se. Et alors ba mikolo lo ba comment hôtel ma au fina. Faire rigola. Alors tellement bimi mama tellement bigi na solara bien artiste tel. A faire rigola na feed na eka malamoko. A na télévision bande rencontrer ba n'importe quoi. De dire de n'importe quoi. Oyo ko gérer artiste na bisoté. Oyo ko gérer artiste mboka na bisoté. Parce que kolinga culture eza lokola na oloba nini. Tant olinga culture na biso et c'est un argument fort solide pour te faire montrer na batu qui est là batu ba nga ba ma musique et alors on a ba page mususu ba lo ba mabe pona ko déstabiliser kaka faire rigola pona ko déstabiliser faire rigola ozu page na yo oboyi ko lo ba mabe artiste mais tant que ça page o tchaka ba biloko congolais ba culture congolais lo bela ba artiste nyonso. Toi, tu veux seulement parler d'un artiste. Si vous gagnez de l'argent, ça n'engage que vous. Hein? Ça n'engage que vous. En tout cas, Bandeko, Bazala vraiment branché, un message à faire rigola. Il y a le 24 avril, il y a un extrait, il y a un zembo. Pour te dire, harmonie oyo. Tu as belle ami tout. Au moins, tellement tu comprendre la stratégie. Tellement tu comprendre. Tu habites. To kanyi bango wao bana place à hôtel souté bazana place ya konanger te omoni Didé Lacoste ozo luka yone mutoyebi tu as quitté maison mère sans rien faire ok na wenge tonya pas vient na biso tata Mobich Adolphe et simbité yo kuto loba soka faire à tonya simbité na bossa na dage moko loba soka faire à tonya simbité so osala nini mais to mona pe simbate yo moko mbango zoni maison mère oyo yemba nini na lingati na mitimola libulu po bakundanga wana zo fukama est-ce que we ra ko boyanga tête ba fidèle Lacoste tangu muninga na yo azobenga yo massa na yo ya yo zolo ba kino te boke ekuta na bureau yo tinda faire ke ekuta na bureau na yo faire pas accepter qui et tant que ça aza mutu moko za kimi accepter ki abaki to luki bureau ya Lacoste to monité mais siko yo linga nini ba pesa jet privé ke ne rozwa yo et ya na studio ba louelo hôtel à 5 étoiles
Tocha na Béatrice. Lobat, cité du fleuve, Tobenga. Au cité du fleuve, on a le côté comme Matoyo, on a son menda, on a toqué beau somba pété. Tobenga, on a payé ça appartement. So, ozolinganini. Koyemba na dynastie, oye lobby, gouvre golo abi, eza le roi we are the world. So, yembite, bah no barotuna yo. Ah, gouvre golo, za makamwa, batika yo. Je salue Abel Boala, Mambo te place aux hommes, fiston frappe. On est toujours ensemble. On se comprend. Tu habité ce que ça nini. Tu as un message, il y a Jatia Loba, l'obité. Les projets malam, so to kuta na faire rigolo, tu as nini tu resala. Donc les affaires rigolo, zo courtoyer moko na moko. Ti maramwesan egosila. Nenga za na Belgique, akanyi maboko te. A osala ka musala. Faire rigolo. Voix na yo ezala lokola manganèse et a lokola coltan ezala lokola diamant voix ferré ezala lokola uranium voix ferré gola mutabota maman Marie Makie se félicitations na bitumba na onyo ezala rap na loko voix et pesa bango ti pelekese na nenga mukete. Yango na olob na senga na ba goloa ba gladiateur bolanda distraction te. Bani ba distraire bino po bango ba kosi pause musicale mais réédition 2 na 3 ezakoya. Donc suite à 2 na suite à 3 ezakoya. Toko zela siko. Siko faire gola à l'alité. Tu travailles, tu as fait un Nestelina faire gola. Bah tu crack. Bon panzani boye, to boy. Maman li telemba yaka to kata ballon. Disque d'or. Les deux mecs à la minité, na qualité on a 45 jours ya Dali Ibula maman Mokonzi. Femme et maman na ko 45 jours de bébé Daniel. Les deux on a ezasro jour peu. Faut bango ba silisa ko somba ba CD po bazwa disque dur. Mama li telemba yaka to kata ballon yaka to kata ballon to solo la. To yeba. Disque dur beti 5 ans. To ko zwango te. Harmonie pe et Robeta une année et zupe disque d'or bien 2 ans. Potokoti marchand au sikat. Il faut te kota. To la moussa babi mangoudi. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazoki tan ko landa héritier Ibula. Merci beaucoup à Mbuta Mwini Bakoko ya Lunda. Merci beaucoup à Mauvais Voski depuis les États-Unis. Merci beaucoup à Blaise les Padres depuis les États-Unis. Merci beaucoup à acteur Rugen sans peur l'homme vrai. Merci beaucoup à Jonathan Kwenda depuis Atlanta. Merci beaucoup à Pascal Morabano na moté Maginette Toussevo. Merci à Marcia Toumati, moi c'est à Pembe. Merci beaucoup à Mokonza Mboka, le tout puissant champion Wadal depuis La Rochelle. Merci beaucoup Yazalagana Mbongo naye, Azalagana Makofi naye, à Drisha Motomètre Bebazi Beba. Tchafouin Omona Yango Moninga ya Kakato. Mandala. Merci beaucoup. Na 3L magique Lotis Loni le Fontaine ya Rosien la Taylor. Merci beaucoup à Bruno Lubi Kambonga propre Sandro Ngata maman na Petit Brown Junior et Broly Dizamatch. Merci beaucoup à maman Mave Chungu Mutete la solo. Merci beaucoup à Julia Florida maman na Jancy. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazuita kolanda héritier Ibula. Tomonani soki Nzambe azongi na te play. Natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température